comme d'habitude, na kati na chaîne na biso à YouTube qui vous PC News. Émission Nabino comme d'habitude, Bosolo na parole de Dieu. Présenté par le pasteur Dan Bilongo. Grand thème Nabiso toujours, c'est les vraies paroles. Pourquoi les vraies paroles? C'est parce que Tolingi vraiment kotali saba na nzambe maloba oyo ya solo. Maloba oyo ezobi makati na Biblia. Maloba oyo instruire et non détruire. Yango mon to qui grand thème Nabiso to parler sur le vraie parole. Émission Nabino bo solo na parole de Dieu. Puisque tout le monde qui a la fois passée, tout le monde a nzambe, tout le monde a lelo, makamba nzambe te, ils ont côté vraiment ba virus, ils ont côté ba biloko yo, ils ont conforté katina maloba nzambe. Il y a un moment tout le monde to parler sur le vrai parole et puis to parler si bo solo na maloba na nzambe. Voilà la fois passée to parla qui lelo tozana sous-thème ya muke. Otolobaka toujours na lingala ete donc maman na likambo na biso ya moke. Sous-thème na biso ezali nini? Sous-thème na biso to parler lelo ezali sur comment Dieu parle. Lo lenge nini nzambe alobaka. Puisque tozomona ba réalité belé batu bazoko s'inquiéter. Moutoko monete non nganzamba lobelanga te non, c'est parce que enseignant yo makambo ngoti soki te enseignant yo makambo wana okomonete même yo nzambe alobelaka yo, puisque nzambe na biso alobelaka même ba pagano toko définir yango pourquoi nzambe alobelaka même ba pagano yango monete thème na biso ya mwa moke tokoloba comment Dieu parle de lolenge ni nzambe alobaka. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Oyo ezali votre humble serviteur, le pasteur Dan Bilongo, on présentera émission Oyo, bo solo na parole de Dieu. Oyo zaka chaque mercredi to banango à partir à 20h. Bo s'abonner massivement na na biso qui PC News pour tout tombola mboka na biso sur notre chaîne YouTube. Bo s'abonner, bo landaka biso za makambe belé, ba réalité belé, même oya vie ya ba congolais, même vie ya province na biso, ya Congo Central, même mboka na biso ya Kinshasa bandeko boza libanda, ou bozali kolanda bo landaka biso na mateya na nyonso, boko sepela vraiment. Ce qui te le bête sur le vrai parole et puis sous thème comment Dieu parle. Pourquoi tu choisis thème oyo comment Dieu parle? C'est parce que bandeko ebele bazo kota na ba confusion. Bandeko ebele bazo mema bango na mabunga. Bandeko ebele bien aimé dans le bakatia on c'était Bible ezali universelle. Moi votre passé au nazali boso na bino natali saka bandeko. Ceux qui balobelinga sur que non quand les gens balobel non sur le plan juridique na bango nazali. Sur le plan sanitaire, pourquoi? C'est parce que biloko wana nyonso dans la Bible ezali. Bible engloba tout sauf rien katina Biblia. Ba vrai juge solo ezaba sala nzambe. Même le vrai médecin ezaba sala nzambe. Yango moni c'est total sabiso Dieu comment Dieu parle. Tozu rapidement na mukanda na biso. Il y a Job, Job 33, verset 14. Avant de kota na mozindo, il y a likambo na biso. Toujours rapidement, Babi, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Babi na biso nini, nzambe alobaka na balolenge ebele. Biblia pour la bonne audition, nous avons répété, Isaïe, Job 33, verset 14. Le Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Nzamba balolenge belé.
Même ndenge na ote ya boye, même ndenge na ote lisa biso Biblia ya boye. Donc ezape na bandeko ebele o bazaki na inquiétude, bandeko ebele o bazana ba problème. Mais yeba yango ke verset on a pesi Nzambe alobi kati na yo, ce qui yo se retrouver na contexte o tozo lobela. Que Nzambe alobaka tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ezaka te que non, pour Nzamba loba, il faut aller par prophétie, non. Mais il faut aller par parole de connaissance, non. Donc vrai place où Nzamba lobaka ya solo o lobelaka biso nyonso, c'est dans la Bible. Yango moni soko moni que vous en avez inquiétude, vous en avez problème songolo, soko juton fungola Bible na yo tanga Biblia. Oko tomber na contexte oyo ba problème ozo tungisa yo oko moni te Nzambe alobeli yo kati na Bible. Donc bandeko na hôtel ça au bon de partout en Europe, en Océanie, en Afrique, par-ci par-là, bandeko baza libanda, même baza kati na mboka ki pesi même na province na Congo central, Nzambe alobaka na biso nyonso. Ezaka te ke no particularité ya batu o ke non Nzambe alobelaka non. Dieu Nzambe alobaka na biso nyonso. Mais biso kaka nde toyeba ko tia intention te ndenge Bible lobi awa. Et on lui n'y prend point garde. Donc, bison de bagate que non, oh yoba lobeli boy, le Seigneur m'a parlé. Bison de bagate que non, mutu avant zamba lobela yo, il faut baloto le noto, il faut prophétie, yango bilo gozomo na lelo église ekoufi. Donc mutu nous sommes censés, il faut pas lobela par prophétie. C'est là où les bas blessent. Kuna ne makambo bebeli. Nzambe Ezapé na ba tant mususu dans la Bible, ok non, Nzamba tikala ki pe miwe alobakiti. Alléluia. Bandeko bola nanga bo prêter vraiment oreille attention, bola nanga malam. Po yo mitungisaka ke boke église, be boke place songolo, de bat ba mesana. Oh non prophétie zo mo ke non bazolo bla maman tel, oh papa tel, oh songolo pakala, oh boye ke non yo ba lobelo te. Dans la Bible, Nzambe alobelaka biso nyonso. Alléluia. Bien mais la ndanga malam. Et sengé na biso to prêtaka toujours attention. To tchaka litoy, même na makomi, puisque les vraies prophéties, c'est la Bible. Où ezali vraie parole au tolobela tango nyonso. Ba bien biso notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe ko pe kolobela mo pagan de na toloba wa ke non. Nzambe ezaka te no po muta sambelaka be muta non Nzamba ko lobela mutu nyonso ko utiliser mutu nyonso même un païen Nzamba ko utiliser a pesi message na mopagano pour na mutu moko boy songolo. C'est ça. Alléluia. Donc cela veut dire il faut toujours prêter l'oreille, prêter attention que même dans l'environnement eza même na maloba mususu e bimaka Bébi lo monsieur salamaka na bisika auto vandaka remonete et concerné yo mais yo kaka ne mutu ozo comprendre que non comment est-ce que Nzambe azolobela yo. Alléluia. To côté ça comment est-ce que Nzambe alobelaka même ba pagan, pourquoi Nzambe akolobela mo pagan to côté ça yango awa tozui Dieu n'est pas miwé. Il a commencé à parler dès le commencement. Bien aimé, Nzambe abanda koloba même dès le commencement il y a monde, il y a mokili. On Nzambe que la terre soit, la terre fit, que la lumière soit, la lumière fit. C'est ça. Donc Dieu, c'est la parole. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Babinzambe na biso atikala babate. Azanzambe oyo depe. Alobi ke likolo zala, likolo ezali. Alobi mabele zala, mai zala, lumière zala. Puisque dans temps mokile ezali avant esalama mokile babinini, l'esprit de Dieu ezalaki, mais ça mouvait sur les eaux. Alléluia. Mokilezaki sombre de Nzamba bandi koloba
que limérezala, ninezala, ninezala. Donc notre Dieu, c'est un Dieu où yaza babate que non, yomonaka que non, nzambe alobelaka bango, ngai alobela ngati. Balobi na biso suni balobi, le monde s'est créé dans le jardin d'Éden. Il s'adressa pour la première fois à Adam, le premier homme. Dieu nous a parlé encore aujourd'hui, après avoir parlé par la bouche de ses prophètes, de son Fils, par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, total ce contexte, oh pourquoi? C'est parce que Eza ba point oyo, ba te belé lelo bazali komi tungisa. Nazo ko asire yo, nazo rasire yo, bisika oyo zali ko s'inquiéter te. Problème na yo, nzamba yebi yango, notre Seigneur Jésus-Christ a yebi yango, et puis alobelaka yo. Mais eloko ezanga ke pa na yo, ya ko fungo, ya ko prêter attention. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, même l'environnement et qu'on enseigner biso. Cela veut dire quoi? Ce qui est environnement et ce qu'on enseigner biso, c'est déjà un parler de Dieu. C'est déjà un parler de Seigneur Jésus-Christ. Biso ka ande ba toliko bafoué ba makambu, toliko mona ba makambu susu, ozomona ori otira attention que non. Oh, comment est-ce que problème oyo et il a kanga? Pourquoi kakangai? Il faut se poser des questions. Donc, on se poser des questions, cela veut dire, il y a un mot qui non, alléluia. Depuis que Nathan y a Adam et Ève, babi, nzambe alobaka depuis tant les cas, nzambe alobaka na basakoli. Yango mona ka été le ba confusion de salama, oh non, prophète, azali, chef ya pasteur. Oh non, apôtre Azali, non, 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 bien aimé. Il faut être suffisamment enseigné. Lelo, elo, ma biso, et surtout nous, biso, ba noirs, précisément les Congolais. Tous en terre, côté ngati, tous les quoi apprendre. Un prophète n'est pas supérieur à un pasteur. Tous les ministères, les 5 ministères sont des ministères égaux, chef Amoutazate. Nzambe abande ko utiliser ba prophète. Prophète cela veut dire quoi? Azamutu oyo azozo penser ya Nzambe. Akoyeko zongo sur le plan même na songe, akoyeko zongo même na ba parole de connaissance, même na ba voix audible. Ndenge to mona ke non Moïse tanga ke ko bikisa bana Israël na bombo d'Égypte, tango bazo traverser, tango ba le ka désert. Il y avait un temps où Nzambe abandé kolobela Moïse ou que non batouana ne so bande koyokate. Alléluia. Donc d'une voix audible. Donc Nzambe azolo bazo solana Moïse mais batouno so bazana Moïse moye bayoka ezate. Nyo so nezaka ka ba parler ya Nzambe. Balobi alobeli na mwana na ye notre Seigneur Jésus-Christ. O azali notre modèle. Son fils. Babi o nyo so kondimela ye à kozwa bomoyi ya seko. Alléluia. Et puis babi nzambe azolobela lisusu na Saint-Esprit okake non okokino kono péché ou eleki ba péché no so ezali ke non blasphème à Saint-Esprit. Alléluia. C'est par là sikoyo ne muto aza rempli du Saint-Esprit ne akobimisa ainsi dit l'Éternel. On est tous au monde que non mutuana azo sakola. Attention. Être prophète, cela n'est pas dit que non, Moutou a prophétisé, Aza prophète. Non. Donc il y a une différence. Que Moutou a sakolaka, Bobenga mo sakolité. Parce que mon sakoli a quoi qu'on soit même pensé à Nzambe. La Bible a interprété Yango. C'est là où on est un vrai prophète. Mais le comique moto, aujourd'hui moi nani na yo moko boye. Aussi mi mwana ni na yo moko boche lo mona lolemo ozo prophétiser pour na mutu ba benyo prophète. C'est pas ça. Prophète aza mutu oyo azozwa ainsi dit l'Éternel. Même sur le voix il y a ba noto même là et puis azozwa yango sur le plan biblique. Azozwa sur le plan biblique azolimbo le la batu même na mateya
un vrai prophète, même n'engazoter la Bible, n'engazo interpréter la Bible. Alléluia. Moi je suis pas prophète, mais Nathalie si on va biso pour te comprendre makabo. Ou tu as dit dans premier paragraphe na biso, to kiti na deuxième paragraphe. Babi na biso nini? Pourquoi Dieu parle? Pour nani nzambe alobaka. Alléluia. Babi, pourquoi Dieu parle? Babi, pour nous garantir de la force. Alléluia. Donc, nzamba alobaka, c'est parce que ce qui moi na linga kwa na libulu, il faut nzambe à intervenir, à loba. Ce qu'on a le droit chemin, non moi on a droit chemin et c'est un chemin. Nzambe a koloba d'une manière d'une autre. Alléluia. Nous tout dans Job 33 verset nabiso 14. Balobi les sous la deuxième tirée nabiso babi pour nous avertir à l'avance sur ce qui doit arriver. Alléluia. C'est ça. Donc le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas que non, nous faut la prophétie, non. Mais nous faut la songe, non. Encore la voix audible, encore la parole de connaissance. Mais on est à Moboko, on est à base, c'est la Bible. On Moutounioso, et exposé dans Moutounioso à comprendre comment est-ce que le Seigneur parle. Il y a un que non, nous avons ce qu'on zoloba. Pourquoi? C'est parce que il faut que notre Seigneur a dévancé, avertir déjà que non, et loko bozo ni mosala boy. Donc je vais donner un exemple moko. Ezala ndeko moko azala mutuka na ye ya sipine ya munene mutuka ya minene bake baokene bake zamba. Bake na zamba ba charger balali. Na butu wana nzambe aye alobeli songolo pakala moko boye na mboka wana aye koyebisa bango ke non tana lali na butu nzamba tel singa soika bo voyager moi si ba charger fallait bazonga soika bo voyager bo sala accident mutu ba okufa awa et puis ozala mwana mwasi bango ba moni nga neti aventure or ezaki nzambe ne mutalobi chauffeur aloti même ndoto gérant aloti même ndoto tellement biso qui te dit comment mais on a ba niveau nyoso ba moni nga to ke ndara malembe effectivement tango pe ba avancer ba poussani ba komi liboso mutuka wana et ça l'accident. Alléluia. Et ça l'accident au place où ko ça l'accidenté. Donc place où ça que non ba ko ça l'accident, ba ça l'accidenté. Mais place où ça que non ba ko ça l'accidenté, ba ça l'accident. Alléluia. Osomon. Pourquoi Dieu parle ndenge sous-thème na biso tozolo bela na journée ya lelo. Ba linga mikati na nkolo. Eloko toko betaka karate. Soki nzamba lobi a pesio message pour na mutu komi sa message. Yo moko peso ko ju message pour na yo moko. Soko kokate luka basala nzambe ba discerner yango. Donc monique non na deuxième tiré na subabi l'avance ce qui doit arriver. Donc nzamba lubaka pour na ko annoncer eloko ko ya soit ya malamu soit ya mabe. Alléluia. To comme la troisième tirée na biso babi pour nous instruire. Donc Dieu pour instruire biso. Le biso comment non instruction soit maman papa ka butu faut faire instruction na ndako non. Ou bien soit na l'état ne ba sambaka bangoka nde bazala droit ko instruire soit dossier mais pour songoloté. L'instruction ça peut aussi arriver à notre maître, à notre modèle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un mobo. Ceux qui ne peuvent pas construire ndako, ceux qui jugent, ils construire dossier. Pourquoi pas notre Seigneur? Les maîtres suprêmes, pour le tous à la batte, tout le monde a autosali. Alléluia. Bien aimé, Tobanda. To botami et belé pe to ko to botama na bango ba le lokutu bazati et tigala ba histoire. Mais ce qui ke yo bisiko zali et que nzamba zo prêter toujours vie. Pourquoi ko beta makambo nzambe kara? Oui, tu peux être têtu, le lutomona, ah non ba pasteur wana, oh non, na nyonso, il y a les vrais, il y a aussi les faux.
Ça n'est pas dit que non, il faut tout emballer, de rejeter en bloc. Non. Pour le peuple plus, ils ont bakiteti moko mal parti, ba problème moko bozo mona que non, ba zo expliquer au clair. Mais yo zo mona que non, ba ne Bible lobby que non, mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. Bien makambo no selon talisayo, ezaba makambo oyo ezali ba message moko intellect. Pour lelo to komika que non, il faut oya une église ceux qui va prophétiser pour na yote de pour na yoso mona que non notre nzamba salité. Or c'est pas ça. Quelque part aussi to qu'on a rappelé même biso moko pe basala nzambe. Il faut enseigner l'église. Moboko ya église, moboko ya makambo nzambe, c'est l'enseignement, parole de Dieu. Yango monem c'est notre grand thème na biso zali, vraie parole. Alléluia. Quatrième tiré na biso ni balobini ni babi. Pour nous enseigner, le Seigneur Jésus-Christ parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous enseigner. Mais Moutou a suffisamment enseigné à Koko na berere ya pamba pamba te. Le tout le monde a bazo na berere ya pamba pamba, c'est parce que tout ça non enseigné. To limité que quoi apprendre, to limité que badouba apprendre biso. Même Paul, tout le monde a galelo, apôtre Paul, dans l'époque, dans l'ancien temps, comme on a dit, Saul de Tarse. Avant, à l'obi, non, n'avanda na makolo ya ba gamalélien. Cela veut dire quoi? Dans l'époque, les gamalélien bazaki batu, bazaki da ba institut biblique. Au époque, on a dit non, mutu nyoso avant les gana théologie. Il faut aller à l'école à Gamaël. Alléluia. C'est qu'on a dit grand docteur théologien au baïba qui peut makambo ya. Donc, si le Seigneur nous parle, si le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est pour nous enseigner. Mais tout tikako qui teti, tout tikako beta bakara, tout la namaloba nanzambe. Attaque il y a des erreurs, attaque il y a des choses qui n'engagent mais yo yebaka kake non, nzambe akela yo. Et sengeli na yo oyo kakapeli loba na nzambe. Alléluia. Quatrième, to komi na cinquième tiré na biso babilini. Babi, pour nous donner des directives. Le Seigneur parle quelque part aussi. C'est pour nous orienter. Tout le monde a d'habitude, mutuka o ezangi frère, souka na mweza la accident. Oko ya na libulu. Oko boma batu. Ndenge pe biso zali devons être remplis du Saint-Esprit pour que tous en ba bon directif. Oyebi que non, likambo oyo ezamabe. Balobi na yo ke non ko boma mutu eza mabe ko escroquer mutu eza mabe mais yo yebi yango mais ozo sala c'est comme si ironie neto yebité. Alléluia, c'est pas ça. Yango moni ke non soki nzamba lobeli yo nzamba kolo akolobelo ka na prophétie te akolobelo ka te ke non na ndoto te akolobela yo alobeli pe mutu moko balobelo indirectement alobeli mutu à travers mutu la ye aye kolobela. Cela veut dire quoi? Les déjà directif mo ligne moko o yesengeli Hollanda soki yo kokate luka bato baza censé na makambo wana bayeba ko déchiffrer yango bayeba ko décortiquer yango bayeba ko pona nini ba orienter yo penser ya nzambe. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, malgré le temps nous fait défaut, mais toujours bunda quand même tu es aussi ça moi marambo. Bien aimé maloba on a zolo banayo ezali maloba te que non eza fondé par un pasteur dans non. Mais ezali maloba o ezali ainsi dit l'Éternel. Ça provient de la Bible. O ezali universel, o ezali ko englober nyonso. Bien mais moi j'ai fait souvent des défis. Moi tout les alaka que non, toujours solo là, toujours loba. Non, ce sont des makambo juridiques mais bino bo makambo juridique mais ngape nazali juge naza juriste au monde ba kamwe oh yo pasteur naza juriste na ndenge nini tout ça ba nini tout ça là débat na un ami
sur kaka makambo ya santé. Donc cela veut dire bah médecin. Même si moi je suis médecin par autodidacte. Abi yondo zalaka trop prétentieux. Non, c'est pas eza nani wana te, mais ce que je vous dis là c'est vrai parce que nous c'est ça katina Biblia. Donc la koki pe comment un médecin soki mutakei, il faut abandonner nous na diagnostic. De la même manière aussi moi nakoya mamutu akoya na koti na ye na obabenga histoire. Cela veut dire nazo diagnostiquer ye. S'il faut, donc quelqu'un a prié mbala mon côté, il faut na yeba source, ni les autres ngisayo, ni les salaboy, ni les autres ngisaboy, c'est ça. La même manière aussi, nous devons avoir un problème juridique. Soit, n'a pas sa conseil. Tellement il y a des notions élémentaires. Il y a droit. Na kati na Bible, parce que droit est où dans la Bible. Nansi de Mikolekoya, tu relèves les rails parce que tu allais sur les vraies paroles d'autres bon mais l'autre côté, tu décortiquer nyonso parce que bananza bazo connaissance, les lo bananza bazo kufa, c'est manque de connaissance. Il y a un moment que non, bah pasteur rebelle, bon, permettez-moi de le dire, bah pasteur rebelle va comprendre. Monsieur Bazala Bango ba pasteur te, Monsieur Bazala Bango ba prophète te, ce sont des loups ravisseurs, Bazona pour soi-même, pour la couper bisalibo talanzan, balanzan, beauté les mabo fungola misu. Nion ses alliés dans la Bible. Moutozo le makambo, et que ça hors Bible, qu'on dit maïté. Alléluia. Toké na wazaki, premier paragraphe de Wazaki, Dieu parle. Deuxième paragraphe de M. Babi, pourquoi Dieu parle. Troisième paragraphe de Biso Babi, à qui Dieu parle. Nzambe alobelaka epai na nani. Babi na Biso Babi, Dieu ne parle pas à tout le monde, mais il se manifeste envers les personnes qui font de lui leur délice. Alléluia. Donc Nzambe alobaka na mutu nyonso. Mais à se manifestaka plus na batu oyo batalisaka bolamu na Nzambe. Alléluia. Fais l'Éternel tes délices, il te fera tout ce que tu désires. Donc on nyonso yo lingi. Donc cela veut dire quoi? Nzambe il faut notre Seigneur Jésus-Christ, il faut trouver intérêt na ye et pas na yo. Okomona oyo nyonso yo lukaka ekozala nango facile. Totika komi tunisa o mbikuni o songolo pakala o boye beneme tambola kaka na lima, tambola kaka na kobanga Nzambe, tambola kaka na ba directif na ba droiti o Nzambe azolingela yo et puis honorer ye, tombola kombo na ye Nzambe akosalela yo. Balobi aux enfants de Dieu. La Bible déclare, donc 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Babi, seul le Fils de Dieu peut entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit conduit uniquement les enfants de Dieu. Alléluia. Donc cela veut dire, ce qui Nzambe a trouvé intérêt na ekati na yo, okomona pe que non, de parler de Dieu, okomona pe que non, oh, un exemple bien aimé dans le Seigneur. Donc, un exemple, on a plus pour nous montrer. Banda et enclos. Ceux qui sont américains, ce sont des gens qui ont plus. Il y a christianisme, oui, c'est bien. Mais on a plus bateau, on a que non, et ça bateau, se focalise pendant la makambo Nzambe, mais ba yebi yango. Souci na bango ezakani okomona bango na mamakambo na bango bato bazala ba mbongo ebele okomona ke no bazaka wana pour soutenir bisika oyo ezosala ke no epesa Nzambe lokumu ba orphelin ba veuve makambo pito do makambo ozomona ka ke no ba makambo oyo ezopesa Nzambe lokumu. Oh, bah, musulman va bénir na kombo ya sadaka. Alléluia. Bien aimé, yoko vananda kuna, tu peux faire 1 année, 2 ans.
Tu ne sais même pas comment donner l'offrande. Tu ne sais pas ça offrande nini. Tu ne sais pas ça action de grâce nini. Tu ne sais pas ça dim nini. Alléluia. C'est inconcevable. Na muto normal, muto ebi ko vivre, muto yebi, muto aza mutu. Oko vivre ndengo wana ti. Alléluia. Landa maloba oyo, landa vraie parole, landa ga émission oyo, bosolo na parole de Dieu oyo ezalaka toujours na chaîne de YouTube, ya ki mpese news. Alléluia. Ya ndeko na biso Edo Moniz. Landa ka yango o comprendre makambo belle sur la parole de Dieu, le vrai parole. Donc awa penande to kundola, totali sa pena que non makambo na nzambe ezaka te mutu ayela ko maloba, ayela ko nite mutu fa ko interpréter ka Bible. Mutu fa ko tali sa ko Bible, Bible esenga nini, Bible lobi nini, Bible ezoluka nini, c'est ça. Mon peuple périt faute de connaissances. Tozonga na maloba na nzambe. Totika ba distraction qu'il faut ka ba loba ba prophétiser pour na yo. Il faut ka ba misu ba komi kolongola ba komi sa bon même selekete na banzoto. Non, ce n'est pas ça. Mu selekete na nzoto muto ko vanda wapi akobimela ndenge nini. Alléluia. Tozu babi na deuxième nanango tiré babi aux enfants obéissants. Les statuts d'un enfant de Dieu ne suffit pas pour que le Saint-Esprit nous guide. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 48, 18. Dans le Kayango, c'est parce que, merci mon frère, dans le Kayango, c'est parce que, tout ça, pendant que tu as verset Oyote, yo ozalandaku, zo ba verset Oyo, luka la Bible tanga, et que sunga vraiment makasi. Babi, l'obéissance à Dieu crée les conditions pour recevoir ses directives. Bien aimé, obéir. Donc, obéissance, ça peut venir de quoi? L'obéissance vient que non, dans ce qui commandement. Au Ghana, armée balobi, discipline et aboumouté. Donc, pour qu'il y ait l'obéissance, il faut qu'il y ait commandement. Donc, il faut que faut pas service mokoboye. Par rapport à batitine oyoko manifesté, c'est ça l'obéissance. Alléluia. Donc, on a obéir à que pas ya Yesu. Yeba ngo que non et ça la cahier à recevoir des directives. Ba directives on est comme melenini. Jouir ainsi du bonheur que Dieu nous accorde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours qui m'a permis à tango, mais maloba o eza kitoko makasi. Soko lingi nzamba lobela yo. Soko lingi nzamba selo minene, soko lingi Yesu à s'approcher pas, tu dois être obéissant. À partir de l'obéissance, au commun a bonheur. Au commun a minene bien aimé. Je t'assure et je te rassure. Alléluia. Babi, par contre, des bonheurs que Dieu nous accorde. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux te sacrifier. On peut faire exercice, tout ça. Mais si tu n'es pas obéissant, il y a un mot que non, nous n'a pas, n'a pas mba. Toujours qu'il n'est pas chité, puisque nous avons vraiment ezali kobelema. Babi, le péché est donc, non, je m'excuse. Par contre, le péché met une séparation entre Dieu et nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, balinga mikati nankolo. Masumu. Et kabola kabiso na nzambe. Tala mutuso masumu eleke bele ataza mosali na nzambe. Ataza li frère. Mikolo ko mona po église et comme alikama. Mukolo mona ke no po ya koteya. Alobaka ke no nazo bela o no nazo sala boy. Pourquoi? C'est parce que masumu eleki. Na ko sur l'exemple moko biblique. Na Sodome et Gomorrhe.
tellement masumu elekaki mingi suka nango ezalaki nini mboka ezikaki. Alléluia. Donc masumu ekabolaka biso na Nzambe. Yango moni ke non bolamu il faut elekaka masumu. Masumu ekoleka bolamu te. Soki masumu ekomoleka bolamu yeba yango ke non même le livre des souvenirs Nzambe Yesu akose souvenir na yoti. Alléluia. Balobi, le péché est donc un obstacle pour que Dieu puisse nous communiquer son message. Le parler de Dieu, c'est un message. Masumu soke leki eza obstacle. Mo solana Nzambe eza te. Amen, peuple de Dieu. Bandeko bolanda ngai. Toza toujours sur le vrai parole. Le soki osalaka masumu. Yeba pe ko mekana ko changer. Tikana no masumu. Mekana no bolamu. O mona pe ke non. Nzambe tolobelaka avandaka wapi asalaka nini akosala pe nini. Alléluia. Le mola obstacle wana ya masumu. Obstacle zokanga yo ezaka obstacle masumu. Mozo message Nzambe ezate. Alléluia. Ndekolanga pardon accordé ngaka moi quelques secondes tout temps à moi verset biblique moko oyo pour que bandeko baza na ndaku baza partout dans le monde o bazolanda biso ba yoka yango. Tozui Ésaïe 59 to bandi na premier verset to kititi na deuxième verset. Balobi na biso nini? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alléluia. Et ça, la moitié que non, Mathieu, Nzambe, eza kokangama. Mais non, et ça que le beau que Nzambe, eza mokou, c'était. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais ce sont nos crimes. Alléluia. Mais tout péché, oh, ils ont contre la Bible, ils ont crime. Amen, libota l'ensemble. Bandeko bolandanga, bolandaka tango nyoso, qui me paie ces news. Bolandaka tango nyoso. Émission na bino sur Bosolo na parole de Dieu. Thème na biso intitulé grand thème etika libela sur les vraies paroles. Awa toko bombe lo côté. Toko lobaka toko fungola kapo toza na souci na bino lola ezozela biso. Alléluia. Alléluia. Voilà libota na Nzambe. Tozala ki wana na chaîne na biso YouTube comme d'habitude oyo tolikisaka émission na biso Bosolo na parole de Dieu où ils ont présenté par le pasteur Dan Bilongo Kimpese News est une chaîne YouTube oye et fungwa mina Kimpese et pas un dekonabiso fondé et domonis ou apesi biso opportunité oyo ya ko transmettre penser en Nzambe et pas ya bana Nzambe monde entier. En tout cas merci beaucoup bandeko bolanda ki biso Nzamba pambola bino bisika bozali bandeko bozala ba problème bo mitungisa te bozonga kaka na Bible bokozala délivré pe bokozala guéri. Alléluia. Amen. Voilà tokoyi pe kotika ndengona te moi prière na bandeko o baolanda biso bisika tozali toyebi ke tokotombola maboko na biso poto sambela mwa muke yo ndeko ozaki na ba problème spirituel to tungisa yo maladie songolo pakala bisiko zali yo tombolaka maboko na yo zana kondima ke non c'est Dieu qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ o a une opportunité pour faire sa guérison. Seigneur Dieu de grâce, le tout-puissant grand Dieu, le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu de mon père Serge Li Kimba Mabuki o ete lelo zali incarné et pas nanga pasteur Dan Bilongo bandeko nyonso balandi biso eza na Océanie na Amérique na Asie na Europe na Afrique na Congo na Kimpese o nyonso ete maladie moko boye o ezo confesser kombo Nzambe te na telemeli yango ebima etika banzoto na bino au nom de Jésus-Christ na ebelo komoko te
okozwa kisi ya munganga, okozwa kisi ya mbikudi, okozwa kisi ya songolo pakala, mais soki yesu alobi guérison te pona yo, okozala guéri te. Mais ngana asire yo ete ozala guéri au nom de Jésus-Christ. Na sambeli pe pona chaîne na biso ya Kimpese News ete ekende na ba traverser ya makasi, tozala posa ya batu ba s'abonner massivement Seigneur Jésus-Christ. De quoi pesi biso espace o tozo futata elo côté tika ete vision na ye, tika ete oyazoluka na chaîne na ye kolo, et surtout plus batu ba s'abonner Seigneur, simba mitema ya bato ba s'abonner na kombo na Yesu Masiya. Ye moko pe ndeko wana azala béni mwasi na ye bana libota mobimba bandeko pe ba oyo bazali boso na ngai ya matalatala o bazali ko cadre émission oyo ndeko profate ndeko nyoshi, donc cela veut dire bazala pe sous l'ombre du Saint-Esprit. Oh nyonso ya maladie pas ndeko nyoshi na telemeli yango azala totalement guéri au nom de Jésus-Christ. La même manière aussi ndeko profate misane kende liboso nzambe apambola pe libota nanga mombana tiki na ndako madame nanga mon épouse mi joli mananga na bana nyonso, et puis bisika zo to lukela ka mbongo to teka ka mabaya na sambe pe pona bandeko nyonso bazala protéger le boko na nzambe ezali corona bango. Bandeko ne zappez pas beau s'abonner massivement na Kimpese News, nzambe akopambola bino. Amen.